Mbote na balandi na biso nyonso ya chaîne na biso Océan du Congo na pamboli nzambe pona mukolo monene susu asili kopesa biso poto kutana lisusu mukolo na lelo ezalaki befort na biso te mais kasi ezalaki kolinga to pe volonté na ye yango wana tozongisi matondo pe lokumu ezonga bobele pa ya nzambe o asangisi biso lisusu na nzela etando moke poto mona na mukolo na lelo na banzi tozali na momesano ya kolobanaka o ezali liloba na nzambe katikati na chaîne na biso oyo me na émission oyo tolobaka titre nango ezali bongo quel est le nom de Jésus na banzi to uta kolobela ngo déjà titre ya émission na biso to sala ki pe sujet nango oyo kabona ki na biteni misato nde tozali kaka ko continuer kotambola nzambe azopesa so makasi wana nazo pambola nzambe pona bandeko o bazobenga biso pona bandeko o bazali ko s'abonner pona bandeko o bazali ko tuna mituna na ba sujet na biso oyo tozali kotambola nango na banzi to ute koleka na sujet oyo ezalaki bongo prisonnier to ute ki kotalisa Paul azali prisonnier ya Yesu to ute kotalisa pe Pierre azali prisonnier ya Yesu mais apocalypse nde yaki koyebisa biso te ezali na ba prisonnier mususu o bazolo ba Satan akangi bango mais tozali pe na ba prisonnier oyo Yesu azokende kobimisa bango na ba région inférieure wana tolobaki ke esengeli ozala wende Dieu oyo nzambe atindi nde mukanda ebwe ebisaki biso nzambe asalaka ba ange na nde ba messager or nzambe soka sali ange na messager tokomona ange wana nde na musala ya nzambe nde tomona ki na Pierre akende kobimisa Pierre na prison o batiaki ye alikisi ye na ba barrage nyonso batiaki ye ba sentinelle ba garde ba soda nzambe atindaki ange mpona kobimisa ye bon toyeki kolobaki esengeli ozala wende Dieu po kende kobimisa batu o bakangami na boloko ndenge piso mazobisa biso na 142 8 wana David azoloba nzambe abimisa âme na ye na kati ya prison et alors faut zala wende Dieu po kende kobimisa batu na ba prison ya lolenge wana lokola Yesu azalaki wende Dieu nde omoni azalaki motindami akei kobimisa batu na ba prison et ezali na ba région inférieure ndenge moko pe lokola David ndenge moko pe lokola Moïse esengeli ozala wende Dieu oyo okokende kobimisa ba ami ya batu oyo ekangami liloba ya nzambe oyo ekangami na katikati ya batu baboyi solo ya nzambe balingi lokuta balingi moyibi balingi mensonge na peuple de Dieu pona intérêt na bango moko pona intérêt ya bomengo na bango to pe héritage o bali kotikela ba famille na bango et alors faut la wende Dieu pour que ne kobimisa batu na ba prison ya lolenge wana soko zali wende Dieu te en tout cas okoki ko kende kobimisa batu na ba prison ya lolenge wana te o am na bango ekangami tope na ba région inférieure topo za lokola Paul o azokende kobimisa ka bato katikati na prison po ya kangami po na nzambe esengeli pe abimisa batu ndenge pe Jean akangamaki po na o etali évangile ya nzambe ndenge pe Yesu ye moko akangamaki po alobi na saki na boloko boyaki kotala ngate wana tobombaki ba explication to pe ba inspiration oyo ekangami to ebombi vérité ya titre o ezali prisonnier po na bana ya ndako o bazali kobenga o bazali kosabone po na kotuna kabiso mituna na banzi yango pesi biso nzela lelo tolobela bino titre nini tolobela bino titre prendre en mariage ezali pe moko ya connaissance moko ya likomi ya nzambe o esengeli biso pe to soso na pe to tuna ka motuna to suka kana ba dignité to suka kana bo fronté o pe soki to landeli yango pe bazo bisa biso pe solo te soki bolobi ke Yesu azwaki baptême bon to kende pe na ma injili to zwande Yesu azwaki eske elembo ane kitaka Jean Baptiste pe azalaka na ma injili Yesu azwaki na les Jourdains biso pe to luka les Jourdains ngo ezalaka wapi moni ke to sala makampe kaka ya biso moko et alors tozotanga na mukanda na biso ya juge esika bazebisa biso ko se prendre en mariage tope na lingala na munoko na biso ba congolais ko kende ko bala ndi mukanda ya juge e bandi ko yebisa biso nini na juge 14 mukanda ya juge 14 premier juge 14 premier mukanda nzambe komi ko yebisa biso Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les fils des Philistins. Lorsqu'il remontait, il déclara à son père et à sa mère. Et il dit, je vais à Timna, une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-en maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, il n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple?
que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Bible comme la kisabiso likambu oyo ya Samson. Akomaki siko na kokende kobala. Tope posa ya kobala. Nebi ke na nzoto boye mwana mobali mususu soka koli azalaka na posa soki mingi azali engagé tope ba compagnie mususu esengaka ke mutu wana critère ezali pe abala ndenge moko pe komelaki Samson c'est que ezali likambu ya sika koyoka ngo mbala mususu na makanisa nzambe mais ezali likambu ya sika te mutu akende kobala ndenge pe komaki pa ya Samson na mukanda ya nzambe mais tant Samson ayoki posa ya kokende kobala balobi akendeki kobala nde epai ya bafilistin oyo bazalaki na ye munoko mboka moko te ndenge mabala mususu mpo na biso ekomaki seke mukongo fo kobala ka mukongo muswahili fo kobala muswahili mpo toyebani babizaleli ya batribi to mpe biloko ya oyo tolianaka toyebani baconsigne oyo eutaka na bafamille wana na mayele ya bomoto ndenge mpe Samson amonaki sikoyo bazotelisa biso aya tosuki nanu na 4 bazoya kotelisa biso balobi Samson tango azongi epai ya bapara na ye ndenge mwa mbali nyonso akenda kobala soki amoni elenge mwasi asepeli na ye mwana ya botosi akei pa bapara na ye nayebi te bible mpe ekanisaki biso te mpo na lisolo oyo ebetela biso mpe epai ya moto akufeli baboti soki mpe ayoki mposa kobala akoyebisa banani me mpo na Samson azongaki pa bapara na ye alobi nini alobi te papa mama mwana sepeli na elenge mwasi moko mais azali katikati na libota ya bafilistin to pe bafilistia ne mama na ye na papa baye kotune babi nono esengeli eske yo katikati na libota na yo omonaki te mutu oyo esengeli ya kobala seke même katikati na biblia baparent bayebaki ke esengeli mutu abala katikati na libota na ye mais Samson ayaki koloba nini wana tokiti siko na 5 à son père 4 aussi ça à son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel car Samson chercha une occasion de dispute de sa part pour les Philistins de sa part des Philistins en ce temps-là Philistins dominaient sur Israël. Baye kotelisa biso balobi te kokende kobala wana Samson bande kokende kobala ezalaki nde azalaki koluka sujet moko ya dispute bande kona biso Océan du Congo chaîne à libération tolobaki ke bokozala libéré même na connaissance oyo ezali ya Nzambe babita Samson tanga kei koluka me balobi te bapara bayebaki lisusu te likanisi wana to pe likambo wana ebandaki kouta epai ya Nzambe ke sengeli Samson akende kobala ne epai ya bafilistin me balobi te lokola eutaki likambo wana epai ya Nzambe Samson abandaki kokende koluka nde sujet ya dispute na libota ya bafilistin mpo oyo azalaki mo israélite babalanaka te me ye akei kobala baparent bakamwe me epai ya Nzambe ezalaki normal ke Samson esengeli akende koluka sujet ya dispute yango wana bandeko na biso balandi ya Océan du Congo toumeli na bane ebele na bengomba likambo oyo batalisi biso elingi koloba nini po Timothée zoyebisa biso na de wana de Timothée 3:16 bazoloba toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner convaincre afin que l'homme de Dieu soit accompli de bonnes œuvres pour le lobby soma na Nzambe to batu ya Nzambe to koma na lolenge ya botambu si malamu esengeli ete likomi nyonso oyo ezala inspiré po ezali ya Nzambe likomi oyo esengeli biso totangisa malango po ezali inspiré venant de l'Éternel ezali bakomi na biso te mais balobi ezalaki nde sujet ya dispute mpo na baisraélite c'est que lelo soki tokanisi liloba ya Nzambe tolobi totala ngo kaka na nzoto tokomona ke ngai etanke congolaise sikoyo fona kende kobala neti na Brazzaville congolais neti ya Brazza to seke fona kende kobala pa bandeko na biso me balobi pe bamboka mosusu tozoyokana te okomona ke yo fona kende kobala ekolo bazomemela biso siko bitumba eske lelo basamso pe baza te tozali na bikolo ezobundisa biso lelo na nzoto boye ezodomine biso bana bazotanga kelasi malamu te bana bazali na kolia malamu te kaka na nzoto boye eske na basali ya Nzambe na mboka na biso bazate o bazali pe lokola Samson
bakende kobala pe na bamboka wana po ntango bakobala wana ezala nde sujet na bango ya dispute po batu bamboka wana ezali kobundisa biso lelo badomine te. Normalement soki totali kaka écrit na nzoto seke to comparer yango bongo to remplacer l'équation to remplacer l'élément na kati ya diagonale na biso. Donc to banda siko koluka mabala ya libanda na bamoko bazali kotungisa biso po ezali loba nzambe balobi tolongola te tobakisa te. Ecclésiaste mpe azoloba likambo ya sika na sa mo eza te. Bible oyo tokoki kolongola te de Genèse Apocalypse même ata accent oyo ezali likolo ya i po ezali makomi ya nzambe. Me mokanda nzambe ezali koyebisa biso nini ezali kaka likambo tozosolola na ntina ya kokende kobala. Esengeli yo lokola ozali mwana nzambe seke ozali mo israélite esengeli oyeba ozokende kobala wapi. Tozotambola tozomona lisusu mokanda ya Genèse 9 Genèse 9 tozobanda na 1,8 Genèse 1:8 Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y un soir, il y un matin. Ce fut le second jour. Tozo qui est dans mukanda ya Genèse plutôt 29, tozo qui est dans premier verset. Awa tozo la création du monde, mais tozo qui est dans Genèse 29, tozo banda yango na premier verset virgule 8, 28, tina 30. Mukanda nzambe so bisoni na 29 8 to bandi. Il répondit, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient transférés. Transférés par jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés alors qu'on roule les pierres dessus sur les vêtures. Puis, et qu'on brevait les brebis, comme il leur parla encore, servit Rachel avec troupeau de son père, car il était berger. Lorsque Jacob vit Rachel fut Laban frère de sa mère et le troupeau de Laban frère de sa mère, il s'approcha roulant les pierres du dessous troupeau de Laban frère de sa mère, et Jacob baissa à Rachel et leva la voix, il pleura. Donc ici qu'on a virgule 28, Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban fit, donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il est encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Awa, babandi ko bete la biso, soki to bandi ata na ba 8 wana to bandi ko kitande to bandaki, bazo bete la biso lisolo, ezalaki bongo ya Jacob. Jacob akendaki mpe kobala. Jacob ntango akei kobala, Jacob akimaki frère ya kanda ya ndeko na ye Esaü. Ntango abotolaki droit de naissance wana biso nyonso toyebi yango na makomi a partir ya soupe ya biloko alambaki alobi te nakopesanga soupe yanga nakopesa yo droit de naissance na nga. Ntango esalamaki bongo ayaki kozwa mpe lipamboli ya yaya na ye kaka nde mokanda nzambe euti koyebisa biso na Romain wana na tobandi na 11. Bayaki koyebisa biso na 9-11, bayaki koyebisa biso que le plus petit sera assujetti au plus grand. Ne kokisamaki. Tango likambo wana kokisamaki, ale mama na ye alobi te yo esengeli okima frère ya kanda ya na yo neki kokima epa oncle na ye Laban. Mais tango akomaki na posa ya kobala azongaki kaka pa oncle na ye, mais likambo wana yaki kosala mandenge nini oncle na ye apesaki ye mwasi liboso ezalaki Léa yaya. Pona nini Léa ye azalaki na besoin Rachel, mais Léa ne azalaki yaya lokola balaki te na coutume na bango esengeli yaya bala liboso keleki. Nde toye komona na mikando topesi wana na Genèse 29 tobandika na 8 baobetela biso lisolo wana aye kozwa Léa na 7 ans asalaki ya musala na ye po abala, et puis lokola alingaki kaka Rachel ayeki kosala lokola 7 ans lisusu po abala Rachel. Nde tolobi likambo ya kobala. Tango aye kosala 7 ans aye kobala Rachel,
bakomaki lokola basi mibale pe tata na bango lokola Laban oyo asalaki oncle na ye apesaki bango ba servante mpona kosalela bango misala. Yango nalobi ke likambo ya kobala ezali likambo ekomami na katikati na Biblia. Rachel azokende kobala Jacob, Léa azokende kobala Jacob ya na leki bazalaki bana ya oncle ya Jacob. C'est que lelo tango bandeko na biso bakenda kosala kintsuli bayanzi c'est que bazaka pe na raison de mutuna. Tozali na lukaka na kati écriture. Nanu tozu révélation te. Po ezali lokola mwana ozotangisa e banane. To mwana ozotangisa e ke nzete ezali na 3 parties. Esengeli olakisa ye na matériel didactique ne ezali écriture to pe makomi. Avant to kende na sens spirituel o babengi révélation. Nde to moni ke Rachel pe ayaki kobala Léa pe ayaki kobala me oncle na yango to tuni. Ko kende kobala est-ce que sengeli biso pe to kende kobala na ba famille na biso na ba famille ba noko na ba mama na biso nyoso wana ezali kaka makomi ya Nzambe. Tozo continuer na Genèse wana kaka tozongi mwa sima na 4 mais tozo banda na 16. Genèse 4 to bandi na 16. Puis Caïn s'éloigna de la force de l'Éternel, de la face de l'Éternel, et s'habita dans la terre de Nod à l'Orient. Caïn connut 17. Caïn connut sa femme, elle conçut un enfanta Enoch. Ce qui te bandi na 4 bazoba. L'Éternel lui dit, bazobeti la biso lisolo oyo ezali ya Caïn abomaki Abel. Tozoba nango même na 13. To bandi na Genèse 4. To bandi nango même na 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment était trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le trouve ne lui tua point. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habitant dans la terre de Nod à l'Orient. Tozoka lisolo oyo Caïn azalaki na ndeko na ye Abel bazalaki kaka mibale. Papa na bango ezalaki Adam na Eve, bapara na ye plutôt. Mais tango baboti bango Caïn na Abel, ye abomi ndeko na ye Abel, c'est que batikalaki 3, atikalaki ye moko mwana et puis na ba parents. Mais ba ekoyebisa biso Caïn akendaki kobala na Moyen-Orient, yango totuni akendaki kobala, azwaki mwasi wana wapi po ezali ebandeli. Ezali ebandeli ya mokili. O Biblia ekomeli biso. Mwasi wana Caïn akei kobala na Moyen-Orient, to kanisa, to réfléchir. Azwaki ye wapi. Yango wana tolobaki na prisonnier, muto oyo azali wende die, yende muto azokende kobimisa batu na prison ya connaissance zime oyo. Soki ozali wende die te tika. Soki ozali wende die te ozali na pamela po zosala makambo na yo moko. Lakisa biso ndengo te ya kabiso badim, ndengo te ya kabiso bofrande, ndengo te ya kabiso Galatie 6. Lakisa pipe biso ndenge nini Caïn azokende kobala mwasi na Moyen-Orient. Lakisa biso est-ce que coutume tozalaka nango to pe coutume oyo ezali na Afrika esengeli okende kobala kintswili ezali malamu to mabe po mukana ya Nzambe e privilégié yango. Soki olobi ezali Ancien Testament to boyi te. Ebongo oyo nyonso esalamaka na Nouveau Testament yo ndimaka. Ndenge bayebisi so Nzambe alingaki ne Jacob, ayinaki Esaü ezali na Nouveau Testament. Nyonso wana Nzambe azosala ngo azoloba ngo kaka na Corinthiens ezali mayele na ye abombi yango pe apesaka ngo na bato ya lingi. Esengeli olinga Nzambe, esengeli omikitisa, ondima kolanda liloba oyo, ondima kozwa connaissance oyo, ondima kobenga biso. Po mituna oyeba ndenge nini Caïn akenda kobala mwasi wana zwaka wapi, oyeba pourquoi na mwasi oyo Philistin azali nani oyo Samson azokende kobala.
esengeli oyeba soki oyebi te okoluka conflit na bapays voisin oke te oyo ezali liloba nzambe esengeli tozwa yango révélation na makanisi ya nzambe. Rien n'empêche soki tozwi na makanisi ya nzambe ezali lokola kopo basokoli na kati libanda bible ezoyebisa biso ekosokama yango moko automatiquement tokozwa basolution libanda kaka boye soki tososoli oyo ezali mabombami na nzambe. Mpona problème oyo etali to mpe sujet na biso kose prendre en mariage tosuki nanu awa na banimero oyo ekoya tokolobela yango mpenza na mwa molai. Mais mpona bato oyo bazali kobenga oyo bazali bamikitisi mpona kolanda connaissance nde tokofungola yango mpenza na mwa molai. Donc bobenga biso bosabone na chaîne na biso banimero même ya mama Océan mituna na bino ezali kokoma tozali pe koyanola même na nzela na biso na plus 243 80 888 60 62 plus 243 60 62. Donc plus 243 80 888 60 62. Na pesi merci na bao nyonso bazali ko soutenir biso. Na pesi mbote na grande sœur na nga Cadette Mandobi yende mutu simba ka coiffure na nga mingi. Na pesi mbote epai ya bandeko na nga nyonso surtout à mes parents oyo bazali ko kanisa pe mingi pona makambu ye oyo etali émission oyo mama na nga Madone Tseke pe papa na nga Bosco Mbinda elongo na mwana na nga donc ma fille Mati Mayenga oyo bazali penza na mituna à chaque fois émission ele kaka en tout cas émission le kindenge nini ba mituna na bino pe tozali ko répondre ngo et puis na pesi libota oyo ya tyrannis oyo ezali bongo na matanga lelo veye mortuel na bango et pas ya pasteur bongo Popol ba méconnaissance na bino et pas ya papa na biso Ridi et Koko oyo azali ko chape implice na makambo etali connaissance ya Bible katikati na émission oyo. Quel est le nom de Jésus? Mbote na mabote na biso etika ya boye na kombo na Yesu Kristo. Amen.